Sotali génération ya wenge na nyon surtout. Kozana o bazana maison mère. Oyena Aimé Bouanga na El Paris BCBG batu tout wana les seuls au azoko oser le kobeta stade de Martyrs héritier. Oyaka teke eza concert en plein air te o baninga babedagi. O eza en plein air, o eza bena concert na stade de Martyrs. Ya mbongo to futa mbongo to kokota to kobuka. On va concert en plein air. Mais na kata Martyrs. Mais o eza en plein air te. Ya solo eza bena concert ya wata. Parce que tu es comme à place na komaka o sentir pendant que balanda kai akabila ka batu alia kana batu azalo ka ba leader mususu te bando suki la succès tanga zu succès abosani na ba o bando olia na ba to komaka batu te te mona molili bomoni ba concert mususu o ba ken ba soutenir boyebi suite nango batu ba kufa ba makila batu etanga na stade de Martyrs mais biso na Martyrs ya kasi yango to biso to beta kasi place ya bana ko soutenir to bengisa banganga omoni secret na ko boma batu biso to boma mututé biso héritier alia ka mututé héritier alia tata na été héritier alia maman na été en plus alia ka fanatique té fanatique o bazo ya ko kumté tout c'est caté. Ça veut dire que stade de Martyrs au fallait betaki ezaki banzela mulili yango batu akufa secret nango batu yebi ba ken pianat boss bango na wa yem talobi batu yebi secret na bango o makwamba salaki awa biso to lingo akufa na kenda mutia mabe asalioni kena mutema be donc secret ya moni ya kosala po abomisa batu na stade héritier alukaye po baboma batu na stade. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Mesdames et messieurs, jour pour jour, les jours avancent. Quel est le rôle de la presse par rapport à cet événement? L'équipe de Congo Mokili Télévision, avec votre serviteur Nondi Premier, nous avons décidé de participer dans le marketing. Il y a rendez-vous, Oyo, et ça événement, Batunion, surtout Bazo Sala, tout Bazo, c'est là plutôt le 25 décembre. Héritier Watanabe na stade de Martyrs. Ngaye yo liboso ya stade de Martyrs encore une fois. Cette fois-ci, naye kosolola na bandeko ya presse. Pourquoi presse congolaise et surtout biso bandeko tozo évoluer na côté ya réseaux sociaux? Hein? Pourquoi toujours ce terme? Pourquoi il faut totelemela la artiste na biso? Est-ce que wana ezali rôle oyo presse ya Congo il faut salaka? Nazo comprendre pourquoi mamango zo salema ndenge wana. Eko ya stade de Martyrs rezo kenendenge nini? Parce que makambu ezali bientôt là dans 2 semaines, le 25 décembre rezo koka. Est-ce que la population est mobilisée par rapport à la publicité, par rapport à marketing oyo équipe ya héritier Watanabe héritier Watanabe tchaki pona marketing ya stade de Martyrs? Est-ce que bazo sala musala malamu? Nous allons entretenir naba jeune parce que héritier Watanabe jeune, il faut te soutenir. C'est la jeunesse de la République démocratique du Congo. Je veux recevoir, mesdames et messieurs, des confrères. Bazaba jeune local ngai nazana janvier Mokonzi. Janvier Wata. Par rapport janvier Wata. Et puis nazana Fennec Mokonzi. Ah, mon frère. Batika on a combo. Janvier na bandana pour micro za déjà pas na bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé za na kitoko superposé ba tout bon na janvier Wata. Pour le moment a tout za mama Wata. Et qui ndande bongo a to lobela. Alors là mama Wata yango lati okomi nazala janvier Wata Mokonzi. Mais na minute auto lobela plus mama Wata. Latina Bérin. Ya solo.
héritier wa tato torine ya tembe. D'accord. Alors le nom Minduki. Et pas tout là déjà na sima na biso stade de Marty. OK. Enfin na tu qui y a la bonne musique au balinga héritier wa tato torine ya tembe plus que ya tembe. Le to bandis ko makambo. Pas to lycée bango ke to kozwa moi stade de Marty rentre au déplacement. To ba te so déplacement na commune on a ba vina na ba teliko i prête benga mutema Claudine Buka batinga janvier tozoka ke héritier bien déplacer stade de Marty. To ko misango na commune mais ya sarat ba to balinga la bonne musique tozo ba te héritier moko to torine ya tembe plus que ya tembe. To ba te so to na commune. Ya nde ba to bolinga biso tout ça na kata stade de Marty. Merci beaucoup Fenek Mokondi. Et je nondi na plaisir ya trop tant na le gars na Congo mokili. Voilà. Na yebi que message le ngaba bébé. Ba oui que message a vraiment que nara bala na biso ti na Australie. Donc on a minutes oyo kaka nengo lobaki presse en ligne tozalaka wana tozalaka pona mutu nyonso mais na minutes oyo toza pona héritier Watanabe soutenir héritier Watanabe pona le 25 décembre. Le 25 décembre à Nanzungu, il y a ma famille à Staline. D'accord. Merci beaucoup. Déplacé à chef, pardon, on l'a bien dit. Le boss c'est ce truc qui était à $100 000, c'est quoi? What a place? Biso ba imane to ta match. Et d'ailleurs biso a fan ya maison mère. Et d'ailleurs biso ba ta bonne musique. Et logo to beta on raté et ba baya. To tondisa ngo to beta ngo to buka ngo. D'ailleurs pour yana imana mobimero ya. Imana mobimero ya. Na mbelo na matira to ya raté et là concert en plein air te o baninga ba bedagi. O en plein air, o na concert na stade de Marty. Ya mbongo to futa mbongo to kota to buka to beta e to binda. La différence nango mo lo belezani nyongo différence wana. Là concert en plein air te. Donc son habit que ça concert en plein air. Pour Marty va concert en plein air. Mais na kata Marty. Mais au c'est en plein air. Ya solo na concert ya wata. Président to buka stade to yebele to buka. D'accord. Yoka to sebe to buka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc wana ba fanatique. Imana wana sima ya alors na pesi mbote na bandeko nyonso to balandaka nondi premier Pablo Kini le véritable déclarant le seul déclarant au Azali conscient et puis Azali stable ba palais belé ba carré belé Pablo Kini le véritable déclarant na pesi o bambote na kati Angola encore une fois le boss c'est Cédric Teka $100 000 c'est quoi yobi marambango alors Fenek Mokondi zona no micro to me camper au solanayo stade de Martyr le 25 décembre déjà yebisa biso toza la vraie eko ya stade oyo par rapport ya ba eko ya ba stade mususu beta awa pona yozo mona image en ndengene et là au moment on le bana au début au moment nzungu oyo ma famille za place ba pouvoir ya musique. OK. Donc musicien tout pour pouvoir na musique il faut autonome ça stade oyo wera na JB ba tonde ça yango plein à craquer na minute oyo héritier sur il faut pouvoir parce que azana code. OK. Confirmation sur code ya wana autonome ça stade oyo nenga la moni ba faire yango ndena zo mona tant que chroniqueur ya Prince en ligne héritier Watanabe autonome ça stade oyo. Par rapport à quoi? Parce que héritier Watanabe azalaka déjà to komina wana te ngana na posolo oyebisanga eko nango eko ndenge nini zoyokela ngo na nzela est-ce que batu baza mobiliser est-ce que ba fanatique ya wata baza mobiliser pour na ya stade de Martyr est-ce que équipe de presse au Watanabe a tient en place bazo sa msala kitoko par rapport à la propagande pour la promotion marketing il y a concert il y a le 25 il y a héritier Watanabe. Premièrement, eko nango na yo kana public lelo yo so côté na Facebook. Au moins na gêne tout avec photo na ye asangisi na photo héritier. D'accord. Je suis jeune, je soutiens héritier Watanabe. Na moni yango presque. Na moni na bandal ba jeune ebele ba se mobiliser na ndenge na bango ba sali ba banderole. Parce que nga avant na bandal na longo de bandal to yeti to na nzela. Na mona ba banderole o nanu héritier na tomboli ata panneau publicitaire moko ti. OK.
parce que jusqu'à présent notre moni panneau publicitaire il y a stade de Martyrs et Oiti à Tomboli kasi ya wana bandero ba ke net stade en net et là ça nini ba fan héritier bango moko ba mizueli en charge bango moko au lieu charge nene ba moni wata la tonne non au moni et ça France héritier watana et ça Fox j'avais baxam général baxam muke en souffenek mukonzi par rapport à Maramonde Zala Romoni mutuna mutana ba fanatique na yi omoni héritier wata totorine ya tembe puisque ya tembe omoni déjà batu balingaki non un d'abord et on dozo mona nan avaya banda komisa et la publicité ba fanatique na yi déjà o ya la bonne musique ba ni jo ko soutenir surtout na ba fanatique ya maison mère ya BCDG bango nyonso so lelo moni tala jeunesse congolaise tala na ba profil so za na ba profil ya WhatsApp na o mona mutu tout profil ka héritier ba lakisi déjà appui na bango na artiste siko bato bako mozela ya artiste c'est bandi malgré Nicolas a mon déplacement pas na maka na maki mais déjà ozomona ba Francis Dibaya baza déjà ba bandi déjà moi promotion ba bandi déjà moi propagande par rapport aux artistes ozomona siko ya ba fanatique ne eleki partout de l'autre tambour na ko sorte ba beta tali solo mboka te ezaka li solo héritier abeta le 25 décembre okenda héritier abeta le 25 décembre commune union surtout au mona jeune garçon msumbo na rolé la malewa akoso maji mais andimi côté l'héritier bandero na ville Kinshasa en plus héritier za muto aliaka na batu d'accord en plus héritier za muto solo la na batu jeune union surtout linga héritier parce que tie kama ko place na komaka au sentir penda ke balanda kai akabila ka batu aliaka na batu azalo ka ba leader mususu te bando suki la succès tant a vu succès abosani na ba o bando olia na bango siko héritier mutu nyonso taza utile ya mundo zo mona ke toute génération confondue va soutenir héritier pardon exemple zaka na micro exemple zaka na micro nayoki awa ngape internet ango songi totali tomoni Ken Piana alobi par rapport ya succès ya kotondisa bord oyo ezosenga héritier fois lukaye abeti mabela alobi na makolo na ye abeti na ba genou alobi ye mutaza na secret ya kotondisa martyr soki héritier lukiye te martyr retonda te bon elona no bana félicitations na Ken Piana mambo alobi to comprendre que monde molili pezalaka biso na la team wata to bomaka batute te monde molili pour moni ba concert mosusu o ba Ken ba soutenir boyebi suite nango batu bakufa ba makila batu etanga na stade de Martyrs mais biso na martyr ya kasi yango to biso to beta kasi place ya bana ko soutenir de yem te bi secret place batu bakufa net biso to sambelaka passer na biso ba Lisa Crédit Lionel ba sambelaka taka ba soutenir iti ba Claudine Buka motema teliko i prêtre atie déjà ba banderole pour héritier biso to bona biso bengisa banganga to boyna biso ko bengisa banganga omoni secret na ko boma batu biso to ko boma mutu te biso héritier ali ya mutu te héritier ali ya tata na ete héritier ali ya mama na ete en plus ali ya fanatique te fanatique o bazo ya ko kumte to sekate tozo solola fanatique o ba ya ko yoka la bonne musique toza na posa ba kufa te toza na posa na bango po ba soutenir ka artiste lelo mi ange mi démon to boma mutu te yango nozo mona ke tozo beta le 18 on azo ko sorte des succès janvier mutakufi te janvier loba pour ça veut dire que stade de Martyrs au fallait betaki ezaki banzela mulili yango bato akufa secret nango bato bayebi ba Ken Piana bango na yem talobi bato bayebi secret na bango o makwamba salaki awa biso to lingo bakufa na étouffement te banene tout ça bino bosi jango ke ezaki bagwa ya o to na monde molili na nzambe to yebi ya nzambe eza nzambe akolinga teke bato baye ko sepela bakufa nzambe ko permettre liwa ya bato to bike liwa za rapasi bato ko kufela rapasi na motema siko bato bakufela ba famille na bango wana est-ce que yo kanti ba sepela na artiste wana siko bino le bo va on raba accident zo salima tozo exagérer il y a des accidents na accident mususu bino ko sepela na baliwa bino ko se bango ba se bango oh mais il faut ba sécurité faut assurer net biso te dit ba place a to beta loka na stade de Martyrs wenge te ko beta awa batu batonda plein mais batu bakufa te to yoka blessure te to yoka ki moyibité tala bato ba ki
na concert le 29 baza ya ba ezaki niveau moko te na bato bazaki na wenge te bazaka niveau moko yo kanti bakoleka wenge wenge baza toute nation wenge eza toute na omoni lelo omoni wenge wana lelo na artiste oyo zolobaki bato bayaki bato lobaki ka bafanatique ya wenge tant toza obike bino bo bato ya presse tant tosala musala ya presse toloba vérité to raté to bomi artiste moko to kotisa artiste boso boso boma bato toloba te siko mais eloko mona na basa keni pena kena mutia mabe asalioni kena mutia mabe donc secret ya moni ya kosala po abomisa bato na stade héritier alukaye po baboma bato na stade yango biso tolobi na concert o muto akufa te ye secret azolobaki o héritier komi ekoma te yawenge ezalaka awa wera kuta tondisaka seri wana toyokaka ata bato bakufaka te oyo ya wera kuta ezalaka plus grave oyo toyebi ya wera parce que eza na plein moko te eleka plein wera te bato bakufaka oyebi na 2003 nazalaka naloba te calcule age naloba te na 2003 ya wera son toyoka te na toyokaka ne ebukanaka wera bukaka oyo clôture on aime te bukanaka mais bato bakufaka te d'accord mais ba concert mosusu toyebi mais mpona concert héritier watanabe toza na mposa bato baya babima ndenge mais ken piana pe héritier bakoyokela pe héritier moni yaza mutu moleli trop ken aza mutu moleli donc ya mesana vi na ye mobima moleli yango siko azolinga ayebisa héritier alaitisa mpe kazaka wana janvier continue alaitisa biso mpe kazaka wana te biso tokolata kazaka ya bato ya mitema mabe te tokolata kazaka ya banganga te tokolata kazaka ya bafetiere te oyebi ke ndenge na ya Kinshasa parmi bachroniqueur oyo bayebisanga ke bolanda titide na azalaka na internet te na boye ala mutu malamu aliaka na batu aza boye ken piana aza na kati bon kolia na bato engolo bateka koza mutu malamu toyebi ke bato basimba bakisi mosusu mpe bakabela bato bambongwa ozomona apart na mosala na ye te tozokende mpo oyo tozosala analyse te na viva na ye tolia tomela na mosala mpe tosala mpe mosala mais ayebi kati na ye oyo ndenge asalela mosala na ye déjà motu soki omoni azovanda azolobake secret ya stade de martyr wana ye moto ayebi secret place babomaka bato yaya tozala mpe bato bafamille ya bato wana bakufa yo kanti basepela so okende alimete na 7e mairie mama wana alelaka mwana neti lelo na bandali ndenge moko omoni lelo ebembe soki ozoleka meme ata président de république atemisaka cortège na ye mawa na motu meme ata soda soki azoleka so amoni kaka o ambulance nini ozoleka akata asali mpo monaka moto bade kolia komela kufi eloko yoka mpasi bango basepela na liwa bato toyebi te keke na amabe mais ye moko nde amifundi baplace bango batambolaka na lider na bango biso sikoyo tokoboma na biso motu te biso kimoyibi ekozala te biso tokobengaka bafanatike héritier masina ngaba kingasani ncangu ngiringiri bandal kitambo kisensu partout kingabwa boya kosoutenir artiste na bino surtout mwana ya wenge lelo na wenge dernier fils héritier moto afanda na bavia na nyonso ayebi kosolola parlant de wenge tomonaki mpe Marc House alingi kokoyeba makambo ya stade de martyr te abini chacun portera son propre charge aza mpe kaka l'un de ressortissant wenge mpo abetaka na orchestre ya cofondateur ya wenge Ferregola bokoloba nini par rapport yango parce que nakanisa kondire bana wenge nyonso tu nde bakosoutenir héritier watanabe miel de son a changé mpe maloba alobi félicitation na héritier babongisi bachange moko toyebisa bango omoni eloko mosusu ezalaka nde jalousie mal placé lelo bato bando okanisa na wenge wana prince leader okanisa bemono bakotika dernier fils mc yengo oza l'autre là mais na ndenge mabe te nayebi nanga te naotanga bakombo ya bato te mais lelo talaka bavia ya wenge bazwi kodia bapesi na héritier yo kati bato mosusu baosepela eza mwana mosusu aosoutenir biso msu na écran mais na ndenge asesebo aoboya biso po lelo héritier osala fierté ya wenge so otali génération ya wenge yana nyonso tu kozala na oyo baza na maison mare oye na aime bwanga na el paris bcbg bato tu wana
les seuls où azo ko oser le ko beta stade de martyrs héritier aza mutu ba ko féliciter les lo quartier la terre même atala misu bazo mais bazo sepela sorti ça la bango ya wenge ya nini ya quartier la terre abeti c'est là si c'est pas devenu abeti stade de martyrs pourquoi pas biso wenge les lo génération ozo mona les lo ezaba fali wana baka génération wenge so basala musique po batala ba jibe po batala ba wera po batala ba lempela po batala ba Dof Dominguez siko moko ya biso talaka dernier fils oh lelo ke azana na ba massa azana na ba play aliaka na batu o senti que na bango mo bazui charge dans cas où c'est ça jalousie wana za ba jalousie mo mal placé lelo bala de la mini plus mais ma et lobby marque où c'est lobby fait arrêter peut-être ndeto za awa leader nio surtout na Congo ndeto za la za pe na ba oyebaye o ba lekaka déjà soki Francis Dibaya aleki alobi eloko mo balati yango nani kolo kese zana bado to lo baboye faire rigola mutantinda marka tokoloba nini nande mabete wana tokoloba nini soki neti nga na sala ka pe héritier biso to ba fanatique ya héritier la fanatique ya la bonne musique nous sommes journalistes to comme fanatique oh les mon s'appelle la musique ya na s'appelle la musique ça dit to bi na répéter yo quand tu na comprendre na s'appelle la musique yo quand tu ba dynastique ya faire rigola ndeso bete yo quand tu se bete na ba na bina raté na yo ka la bonne musique to s'appelle la rappel la musique au cause à la journaliste mo zappé fanatique au cause à la supporter ya inino ya imana ya vita ya nini mais un supporter la bat s'appelle la kande ba beta équipe en beta kitoko neti ngana sepela la bonne musique ya héritier mutu tu a beta musique kitoko na sepela nayi c'est là au moment na marka us je nondi au monde tozaka na Congo a ba musicien tout balongo na makanisi na bango ke ba fanatique biso tout wa fanatique ya wera na JB oh tu vas tomber biso tout tozaka fan ya wera na JB parce que héritier azala na wera na JB te bato tout même si quartier latin bango tout jeunesse mobimba mutu tout yo ma te fait na biso kwa to kwa imba nzemba kala kunga kanisa wera nsona na répétition déjà bando répéter vena biso bandal vena biso ya bandal yemo ka lekana ba TV ki alobaki yemo kono na fanatique ya wenge wera na to mona wenge to mona wera na JB vena bino bandal nani wera za bandal JB bandal we vena bino bandal nani vena biso bandal ya opa bete stade po to bona so ba polémique o tanga ba ya Congo fali pupa ya artiste mais fali mo ko lo bango yango to ba boye moni o golwa o musicien boye biso tout la fan ya wera na JB yango ce que lo ninga ba moni pouvoir ya musique congolaise ba voango awo nanzungu o 180 000 places donc pouvoir ya politique bazwango il faut que na ba RTNC il faut que na ba aéroport ba pays du peuple ba ya musique bazwango na stade de Martyrs ya Congo pour la Tsokoza grand pour la Tsokoza grand sikoyo héritier watanabe azozwa pouvoir maman a confirmé ngo mamuna lobi donc héritier azozwa pouvoir il y a musique congolaise. Il y a héritier officiellement le 25 décembre. On fait ça officiellement. Et en plus, c'est significatif. Même si Nzambe a mon amagambo autoisolé. Donc, en plus, dans ces pays, Denis Sabaki a tourné ça. Il n'y a pas comme côté Denis Sabaki, les jours en c'est la héritier on me dit souvent. Le Rwanda est dans l'émission. On me dit souvent. Donc, il faut y aller. Voilà. Donc, pouvoir. Héritier déjà, Azara déjà na kilo, il y a musique congolaise. Azara na ngosiko passation à pouvoir. Bah, PCN, la présidence a commis président. Il faut bah chef continuer bah ya bah PCN bah pouvoir et tout. Héritier a rejoint ngosiko le 25 confirmation. Voilà. J'en vais les cabons. Bosimba micro yona fenek le cabo na simba yo le cabo c'est bon bo clôturer mission on bino ngaza na pesa mbote na pesa mbote na bandeko nyonso tu balanda ki biso to linga ki to zwa jeunesse parce que biso to sala musala oyo pona soutenir ba artiste
Ngai Nondi premier na lobaki Congo Mokili et la chaîne à Mounene, c'est la plus grande vitrine de la culture congolaise. Donc il faut soutenir les artistes tant comme na ba moment bona benga bande kona biso o baza kota banganda cc na Kikole na Ntsele. Boya le 25 décembre pour nous soutenir artistes na bino héritier Watanabe la bonne musique et Rosalana toujours dans le bon. Donc un grand merci na Yannick Mavungu Masanangai na Pesio Bambote Kotozali le président ya CESAC Christian Bosembe. Le 25 décembre héritier Watanabe a soutenu par Christian Bosembe président ya CESAC. Un grand merci à toi, monsieur le président Christian Bosembe. Et puis, na Pesimbo tena Homo Fortis. Un grand merci na grand prêtre na Adoyoué. Quoi. Donc voilà, Natike Libana mère. Et Basili, ça c'est la Mandela Weston. Corniche Tambani Luanda Kinshasa t'appartient. King's Love International. Paolo dos Santos Guerrier. Yoebita. Et Pablo Kini, le véritable déclarant, le seul et l'unique déclarant. Yoebika, la mère. Aussi ces missions. Merci, jeune. Donc, aussi ça, on a bon, monde entier, babi. Le 25 décembre, babi, ça va inda. Babi, stade de Marty, tout déplacé en gros. Tu es battu comme une ligne, tu es en gros. Ceux qui sont en lingua là, tu es habité. Ceux qui sont à Kinshasa, tu es habité. Ceux qui sont à vous, tu es habité. Mais tu es en la bonne musique. Oh, tout Azana Posa Lelo, Aya Roubeta, le stade de Marty. Qui sont bêtis, sont déplacés. Azoka numéro héritier à Vodacom, voilà. Héritier à lobby à redéplacer et puis à Kanyango Lissous. Ah, voilà, tu habites sur Banane, Barouya, Robert Nassima. On déplacé loco aussi au Kanyango Lissous. Ah, tu habites. Soba tu Lissous, tu habites bon, soto Kanyango. Tu habites sur Robert, tu as stade 20 pesali. Ata Maloula pesali. Ata 24 pesali. Ata 24 millions sur Zaga stade. Mais stade de Martyrs né le 25 décembre. T'as la délégation sont à Poto, ils sont à Angola, ils sont en Australie, États-Unis, partout dans le monde. Ça va inda et Rosaganata avec héritier Wata. Boroyoka la bonne musique. En plus, n'enga j'avais dans un FC Batou. N'enga mi yeli lelo awa. Na rozonga karanda on a dit sur le 26. On a eu sa sécurité à la stade. Quand tout le monde a battu Misala, ma bébé, on a remis sentinelle, il y a stade de Martyrs. Le 25 décembre, Velanga Teliko y prêtre. Claudine Ebouka Motema Teliko y prêtre. Velanga Jordan Fonseca qu'un super play. Guy Basquet Mokonza double continent. Batoutou, va mettre de l'Ichoum. Il a dit que Baozala Anna Kinshasa pour nous soutenir artistes na bango. Boya Ebele, Lemba, Makala, Ngaba, Barumbu. Kalamu, Batutu Obolinga Biso, Boya ko savourer la bonne musique avec héritier Totorine et Boya Peza. Boya son héritier Ebsibino son et Rosalie, ma case c'est plus lumière. Baloba ma lumière mais aboka lumière et puis son. Biso ka mutarokufa azate. Pour azana tablette chombo, ba mama botika bana ba yera, ba sepela, babina. Rendez-vous le 25. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch.